nakotangi na lokola papa na biso oyo nani papa na biso na ya sayo lisanga bongala bapapa na basa bato batrahir biso le tozala etumba to kokunda koleka ngambe bango bakendaki koluka poste mais lelo akose retrouve na bamuka soki totali bamozitu basala bato bacontribue na bandeko ya kongo bayibi mpo makongo avandi lelo na muka eza teke lokola fcc cash mpona soko meki koyiba bakangi yo yo momoni eta lezoki ezali nde kosala bonso bayibolandaka vision plus pamba te chaîne oyo epesaka bino bainformation ya solo so esika nyonso bozwa bino esengeli kokota kolanda émission kitoko oyo bongo lelo toyambe bino maître bezo azali moko ya bamaître ya Franck Diongo tokomeka mpe kobeta masolo etali politique ya République démocratique du Congo pamba te ayebaka vraimen koloba ayebaka vraimen koexpliquer. Bonjour maître. Bonjour maman. Bonne santé. Boni bafere ezoke bien. Non, monsieur qui est malamu, artisan malamu, on aura défendu à malamu. Bato même sur mon alliance quoi donc maître. Donc maître il y a un maître art national, maître avocat pour confusion le pesa mana. Un maître judoka, troisième dan. Donc partie qui est malamu, on aura défendu à malamu, la cadre à malamu, MLP za malamu. Si on dit qu'on MLP to beta dans l'histoire MLP comment on a le lengé makambo za ko lobama. MLP continue union secret. MLP côté union secret pour na kozwa bongo kaka poste. Pourquoi le balina likambo wana? Non, le problème est ali omoni biso ba congolais lo toza na mingi eza lo bali kindu. Moto ko lo makambo wana soki na yebi eza papa ko ba mo bebe kunde bembe fayi. Vous comprenez? Donc mboka oyo il faut toza la bateau toza na makanisi ya malamu faire ba congolais. To pesa ka message ya malamu faire ba congolais. Omoni moto ko honorable Franck Diongo aza moto oyo envia ka ba poste ti. Ce qui a envie à la poste est mieux pour mon honorable Franck Diongo, à la ministre Kabila Le Père, à la ministre Kanambi, Hippolyte. Je ne sais pas comment maman. Au moins, il y a un moment où il y a Kanambi a proposé Bissou. Je ne sais pas si le bateau Kanambi Hippolyte a dit que Franck Diongo a fait poste à la ministre. Abani Kimbembe Massoum. Totangi Muturola, Nani Mugalo. Totangi Nani Fela Nani Kimbuta, totangi disengimana, totangi oya nani ya chaîne ya télévision na bosse na konde. Bakeki même masungu na fait la biso nani lokoto. Basa bato batinda bango na Kabila keba kutana honorable Franck Diongo ba pesa bango ba pesa pouvoir. Obe ke biso oyo let ozali na prison. Batinda voir même bato. Ba ko contacter honorable Franck Diongo ba pesa poste premier ministre. Poste Chibala zoli poste Chibala de et c'est qui poste au bagage parce qu'on aura le fond du Maboyaki. D'accord, on peut ça sur exemple moko. Là, bateau nous soit 5 ans. On aura le fond du Malobaki ni bateau bakei kuna oba kabola gâteau. Mais ngala ko tata poste que Hippolyte Kanambe a respecté raté. Il y a un moment et même on aura le fond du on a kacha boloko. Azali moto asale la kalibumuté. Bateau asale la kalibumu mama oyo yebi. Biso to sali pour na ko aider ba peuple congolais. Ce qui est l'autre baki on aura le fond du que asale la kalibumu. Maman, tu veux que le Yawati, à sa même moto, la route, vous avez mis sur laquelle on fait en Amérique, afin de la Canada. Pourquoi on a un abisso à l'Inga aider le peuple congolais, on ne se bat pas le Baka, et ça, on vous sauve pour éviter. Tant le bilan que c'est limité, tu vas dire que bisonio, batunio sur la côté union sacrée et bomina bomba sur la poste. Est-ce que honorable ceux qui va payer poste, à cause de la Congo, tu as cause de la Libomina? Le problème est lié, maman, au moins. Pour balobi que vous qui non vous bimaki prison vous avez ne est-ce que vous allez sur na poste vous nous appeler sabino ana no bosale la libumuté bosale la mboka au moins le gouvernement oyo to lunga ilu nkamba ba proposer ka sous président poste ministre donc on a ko lo banana ma vrai mais aboye ko sala bina ko fanda place moko na ba o na ba saria sous be water ba tu nous souster donc ABC président de la République yo en a 35% c'est 65%. Ngala ko fana bato te mais lelo to ko lo babo o moni lelo to sala ba fanatique ya Congo mais to sala ba fanatique to na bato te elo ko ba Congo ba Congolais nini bato mingi ba confiende ba poste pour sele mabumu na bango donc moto soko sala bolingo ba peuple Congo to sala bolingo ya Congo o ko sela mboka malamu na ko lo ba no lelo ke ce qui totali bato ba via ba poste pour na mabumu bazali na ko tangelo ba bango basana la muka na ko tangelo na ko la papa na biso o nani papa na biso na ya sayo Isanga bongala. Papa na basa bato ba trahir biso. Là toza na tumba to kokunda ko le Kanambe, bango ba kende ko luka poste. Mais le là on se retrouver na la muka. Ce qui totali ba musique. Parce que bato ba contribuer
na mabe oya Congo pa yibi mbonga Congo afani lelo na lamuka kuna donc tu ko ba teke bato ba ko ba ya li bato ya ba chalelu bato ba ko ba pona sentiment soki lelo to lo ba ke lamuka o ba yizi na makanisa malamu ba to ko songela bato lo la papa o te lokal lisanga bonga po na gouvernement lisanga bonga ya ngala ko ba aussi na lisanga bonga ba monde ba ko Thérèse de ngala ko bisa yo lelo soki ba pesi honorable Franck Diongo sa congolais pour côté la sikoye sur le terrain soki a resserre ba peuple bien resserre la libu mais pour na ye moko ma azala na besoin mais nangina lo baboye honorable Franck Diongo boye ko sangana bato mais to monika bato na balongwe na kan wana ba yesu na union sacrée mais ba travailler ensemble pour aboye ko sangana ba mais na union sacrée bazali loko e ko kuma biso ba congolais to ko lo ba mingi maintenant to moni gouvernement ti to c'est la gouvernement soki gimi to moni ba to na travailler moni union sacrée pour les nations pour la nation et ça idéologie à président de la République et ça dit que le rôle FCC cash pour nous sommes meki koyiba bakangi yo mo mon état de droit ne zalinde kusala donc yango ko mona ki ko ba ki ko fana na bango et ça passe na limité pour pas ko canceler lo ke ba mende ba ko songa ba tu musuba ko songa non wala ba penser à ba tout c'est la mukole bodimo bon c'est to moni ba on a kata gouvernement asika ah na limité na biso na limité parce que ce ko nzambo ka tiba to ko ba mende il ba ka décevoir ba peuple congolais oui que mende lo ba bien mende pour même pour qui na concernant communication quand on mona que ministre maman au moins so ça ministre d'information il faut lo ba sembo mende alo ba mingi ko asa l'hôpital asa tateur asa l'hôpital makasi ngana yebi là to c'est na prison plus de 5000 personnes qui mende lo ba 50 personnes donc asa des motos ba ko buka l'hôpital donc yo katate au moins le bateau ministre d'information il faut pas ça information o yali malamu devant le peuple pour pas retenir le malamu ko lo ba mingi ça te ma pas tchao place wala même de ba ko tchao place ça ça ne monta l'hôpital ce qui totali bateau mususu ba ko na mona ki na ba gouvernement ba tchie ko ba ke ba papier o ba ko bimisa ba papier moko ya ba bango moko au moins ko ba tchie o Franck Diongo ministre économie ensemble pour les changements est-ce que Franck Diongo est ensemble pour les changements pour ba ke moto afandi ka ba sali makanisi na ye akomi donc ça la monter ma okita to c'est la gouvernement dima après on doit juger mais comme ça c'est le cas wa to mona ki etende ko ya balamuka batambola ki bongo pona ko kende ko tika memo na bango pa ambassadeur wa Rwanda makamalo ba ki to moni bongo bakanga ki Prince Penge lobi ako funda ako condamner acte ro basala ki wana parce que eloko basaka se plaît nango te alo ba juste pour na gouverneur la ville de Kinshasa gentil non ngai pe na condamner acte wana au monde de l'autre ligne d'état de droit et la démocratie sur le abima asala marche na ye ezala bien mais eloko oyo ya kokanga moto ya kokitaliser moto eloko toboyaki na pouvoir ya kanambi mais tomoni basoda wana bapolisier bazaka na matalité wana sikoyo moto apesaki ordre wana bakanga bango mais omoni mpe r moko tokende tozonga kotrouble mpe ordre public ya mpe malamu te donc bakopesa bino boye na marche boye na bakaliko na bino babanderole botelemi mais tomonaki bango bayeba nde otuma bine na ambasade amérique ya Rwanda batu mpe mabanga bakoki kojete na kati ya ambasade wana deja bakoki kosala batrouble violence donc l'état bayebi ndenge akodisperse bango mpo amaîtrise mais oyo akokanga epenge esepelisaki biso te esa lokwa bafulaki ye bapesi lokola gaz likambo na koyebisa bato bakongolais mama so omoni moto alati ya bakosi mpe alati veste aye marche yebaka moto ali marche te aye marche ya lokuta yo moko ete epenge alataki mwa asaka na ye ya nilo donc soki olobi bongo mpona nyonso omona fayilu omona babemba omona bakatumbe omona bafrangi diongo omona bashoko de fwemba babisanga bongo bakelaka mokomo marche na bakosi wana mpona kodistraire bapeuple congolais okomwana mpe likambo basalaki marche yaki likambo bazalaki na raison te babaki ambassadeur ya Rwanda na loba mabe a déplacer bango na Martin Fayulu non Fayulu il fallait me respecter omoni le ofingi tata moto mwana soki azongisi bongo nango normal Fayulu ayebaki te leka alobaki na Kagame wana asala lokola mwana Kagame ya lokola ngai lelo so moto arépondre afingi Franck Diongo nga na kotelema na kosongisela ye ndenge omonaka moliere asalaka bozoba na ye alekaka alobaka nga mpe natelemelaka moliere ndenge omonaka koketio alobaka bozoba natelemelaki mais niko maengenge akuta mpe mpa na bino amankaka bino bosali yango nalinga tokoma place nyonso malembe mama yango omoni Fayulu yo mona ekola Fayulu abimisa moto moko te mwana nini alobi abimi na idéologie ya Fayulu auti iside mais bano lelo bakomi kotia makele bazali bato oyo balokoti na biso Fayulu akomaka kolokota bato lokola nde bembe elokotaka bato ape na cimetière ya lamuka wo donc bana wana bazali bana oyo bauti na ekole oyo ya biso toki korépondreka bango te nalobi mingi mpona bango elokona kopesa bango bagazi bana wana baye bauti na ekole ya MLP niko abimi na ekole ya MLP
epenga auti na école MLP nani papier okata auta na MLP basa bele ba auta kuna siko faila la kisabato ya bimisi donc aya ko fabriquer bato po bato bango basali bango ko bafinga rabat mais bala kisi bango politique té yo monte que moi non Nicolas Gaï pour la biso azaka respect mais le monte Nicolas Kundi avec pour la exception politique yemo ka sala respect makasi mon kolomo ko to ko mona mo fond de la telemi avant de lo ba mabe abu là fond de lobby ke ba même afairu na hôpital pour la ni na lobby parce que amoni de ko na makama bana ko lo besa lisusu malamu te obi ke fond de lo ba lingi bakanga mon antenne fond de lo ba lingi omoni mon antenne mi na sali wana bozo ya mon antenne mi o memela ngai na hôpital o beta eki mais là ba memela mon antenne ko na mon antenne muto chaki et après la fairu là ça comme un problème mental le mec hôpital est façon ya salaki la façon comme les a sous bombe pour combat tu vas pour affecter des îles alors qu'il n'a dit comment affecter des îles n'a dit qu'il y a en Amérique n'est là boya bona sengaki mariage katana de kolanga Félix n'a la contre Félix mais n'a pas contre système il y a un mariage par on a Kanambi mais là mariage wana maman et Siri balakisi ba ponyoso Félix alakisi a renversé armée a renversé justice alongoli Chani Makunda alongoli Ilumkamba balongoli Tambo Mwamba mais finalement bolingini au moins que discours esili bakomi koloba makambo oya sentiment na bango donc basala ba argument yango komo pousser bango basala o balingi yango monaki ke ambassadeur wana a répondaki ne mabe yango moni na moto ka failu na niveau politique ne ari moto oyo akui ko sala loko wana ti akui ko répondre tata wana ti le ka lobby yango moni pousser o moni ke sili pété o moni va répondre sous failu donc eza guerre ya Rwanda te comme ce que guerre ya ambassadeur na ne ku failu batika failu na ambassadeur ba bomana bango ba fanda yango na hotel ba leki na ngana ba sa ko tukuna o moni politique to sala politique to sala ko to finga ti soki failu fangi do ngalobaki na failu soit courage tellement la plateau senga moninga na bosala débat contradictoire total nani wa lobi sembo na moto alobi lokuta mais yo failu otinda ka moto te olobaka te yo ko utiliser ba o mo ke kozala mbele pour ce tour l'année makambo failu mais moi le président de la République président Eli moi est-ce que le président est parti d'avoir ba ta permettre de seni o etangaki moto a dit président de la République est-ce que batanga de ko failu wala zali o moninga la kopona ka papande vertige ya bokonzi o la rata yango donc moto a sa président Eli soka sa président Eli ba boka ngepeng là tout notre soka sa président Eli kasi boboto la ende président boboto la ende président Eli ça la marche donc on va avoir une distraction à quitter sa motema à la 2023 côté de koyeba ceux qui font la force on comprend pas on dit même sur Oscar Machala ayaka wa gandi Oscar Machala maka 3e mais là tu as eu en 2011 Oscar Machala même au 20e donc ils ont le de ko faïlu donc nenga sali wana bato nyonso ba soutenir ki faïlu moto na moto azu bato naï ben ba zu bato naï mbusa ya mbusa zu bato naï vous comprenez Moïse pas su bato naï Faydo pas su bato naï Kinshasa si on va tous pas su bato naï va voter est-ce que niveau faïlu ba sali nango a cause la marche ko bato mon kebo on va dire avec ici mais ya quitté ça ka juste avec soit qui faïlu azalaki moto ma yele aki moto poignard anga osani il fallait qu'il fasse na poto là tu retires na une année à quitter sur le terrain alors on peut savoir tout sentiment au moins le papa tient ce que ça là et là on peut nani ils ont mis ça Denis Sassou Nguesso na pouvoir yango mais si bato ba komona yo okoloba ba discours mo eza na sens te okomona tena bato bazali na lamuka lelo baluki balingi na bango ya lisusu te yo ba lamuka na ndenge ezalaki basalaka combien po ba ke ye atikalaka kowelela biloko donc ndenge totikelaka dynamique awelelaka dynamique ndenge lelo aweleli lamuka donc ye akomi ndebembe kuna komi loka cimetière donc si ba maintenant koyebisa mama cimetière totikeli cimetière mais cimetière lamuka komi cimetière c'est quoi cause de cimetière ni cimetière lamuka donc on va kunda bato basala valeur sous-té bato basala impartité au moins le tolo baka pama et puis mo to bako kunda yango to bako kunda poto longola rwandais et là que tumbanga na laki membre na laki chercher sécurité na kati ya lamuka atala taki na rassemblement et tu me ni papa tchati ga bani to benga na rwandais biso na biso to bongisa mais là il est là élection salami to yokana kani oya kobima to soutenir lié mais ndeko no ko mabimi tout le monde il faut te soutenir tout le monde mais le canal bakei mais canal bakei ba ko binga sur la discours mususu au moins ba lobio deuxième process ba ko ba makambo ba ko maîtriser amodi na moni pe la ba tato ya ba mayele o ba pesa ka cours na campus pe ba fandi li bo so ko pesa faillite na yebi te soutenir la professeur bon na wekele so été
Oh. Au maintenant, on a vérité. À ce professeur, on a aussi tout sonné. Parce que le professeur, au moins, la faillite, là, il faut comprendre. La folie commence par les gestes. Donc, les bons même pas à Congo. Pour moi, pour le à Banaï, ma mabine. Ma mabine, le mot, et comme il m'a rwandais. Donc, à changer ma canisse. Donc, il faut une côté de sa vie. Mais très tôt, il y a un ambassadeur, il y a Australie, il y a quelqu'un qui est dans le Nord Kivu. À ce qui n'a pas un programme, il y a alimentaire mondial. Si Koyo, de l'autre va attaquer, va bomber, si Koyo, va avec ce Zoya, il va aller à Dubaï. Biso, tu vas pouvoir faire chaque jour la Est. On doit garder. Il y a l'ambassadeur qui va dire sur comment critiquer. Non, non, non. Maman, il faut tout ça là-bas. En 1991, il y a un piège sur l'ambassadeur en France face à Méméline. Au moment où on a Koufi, le président italien a Katia RDC. Au moment où il fallait que micro le délai et le bas. Mais là, comment on va trouver un mot il y a un gouvernement qui se fait dans ma case, c'est ça la déclaration. Il y a un italien il y a un ambassadeur. Il y a un ambassadeur qui est en zone rouge. Bon, ambassadeur n'est pas sans gouvernement congolais qui est dans le territoire. Donc, à quel moment il y a un gouvernement donc, tout le monde a bien. Il y a un gouvernement lobby bouillé. Au moins, il ne faut pas interpeller chef de l'immigration et des jeunes au aéroport. Comment une autorité au Bima au Kende Goma na surveillance? Bon, là, on va dire des jeunes au Kuna. On comprend. Là, on va dire des jeunes au Kuna et Goma. Mais là, on va quitter qui on a. Pourquoi pas que Nani Azwa qui est président des jeunes, Azwa qui est gouverneur, va escorter 6 places à Kende. Donc, il y a des gouvernements qui ont des compétences. Il y a des gens qui ont déjà la carrière rémunérée à pouvoir au Seka. Donc, il y a des gens qui ont nous avons parce que il y a la diplomatie ou ya kati ya mboka. Et ça, il y a un secteur. Est-ce que le moteur est na niveau à l'ongwa ou à Kennedy? Est-ce que le représentant de la salagité ou à Gouvernement? Donc, il y a un moment où il 5 à 6 dans le gouvernement congolais. Nous avons tout l'ambassadeur, place Bazali, il faut qu'il y avant de RDC, il faut une autorisation au gouvernement et qu'on peut ça y. On est au Salabé, tout le monde a Monesco, on va faire un accident. Tout le monde a un moto qu'on a les baluka, tout le monde a un nous, coltan, Bamasanga. Donc, on va voir la source de service, mais par contre, on va minérer la vie sur un moka. Les infos, maître, bien que dès qu'il juste maman. Les orientés, au Congolais, sont publicisés. Dans le lobby, boyé. Bah, dans le lobby, on a le bref, ça lit, ma photo, ça lit. À Kendaka déjà, pour la première fois. On est à Kendaka, on a l'ambiscade. Mais à Kendaka déjà, on a minéré. Et à Makamboalé, l'autre, ma photo, ça lit, au monde, on a mais on est à Kanabunanga, mon ami. Souvent, des gens des experts, comme soit ambassadeur italien. Non, comme le temps international, il y a des est première zone rouge. Il y a bien. Il y a des rebelles. Si vous avez un coup, batinda qui est même soldat ce qui est la foi normale gouvernement comment les gars sécuriser comme à Kenya n'engagé à Magui il y a besoin de confondre donc on va pas l'homme tout le monde a des fêtes ce qui monte ça ma paix il faut tout le temps ça ma paix là-bas on comprend là il y a que secteur on est ça ma vie il faut la vendre il va checker à la capitale pas faire dans l'ambassade va checker pas comment mais maman, Motonio se fait Motonio son avis, il faut aller dans Mokanaye. Nous avons fanatique à Congo. Donc la Congo va déstabiliser Congo. Pour la monnaie, on mal à l'aise. Mais on comprend le lobby. Mais là, l'enquête est ça, on va comprendre qu'il y a un fautif. Parce que il y a sans autorisation. Il y a un bon rabat, il y a un sans autorisation. Il y a un Africain qui a tout ça. Tellement que ça m'a beaucoup à rendre. Il n'y a pas de lever, pas de côté à la Zamba. Et bon, si il y a déjà côté est de ça, et secteur à quel salami. À quoi on a monté? Voyage, c'est la terre à vie, vous êtes à Gabon. Tout le monde qui était avant qu'il y ait des voyages, mais c'est qui beaucoup de là-bas. Moi, je suis allé à la j'ai la police, de Osuka. Sénateur à vie à quel pays à quel voyage pour la conférence on connaît tous les quand même c'est comme ça va au qui oh ils allaient pour eux biso to yemi te qui pour participer à la conférence maman ngana sireyo kokene ya Hippolyte Kanambe alias Kabila akimi
akelibela na kotia loboko soki Kabila ye katanga bongo soki Kabila zongi akozonga lisusu te Hippolyte Kanambe alobi na yo Hippolyte Kanambe abengaki obika Hippolyte Kanambe atiki politique alobi atiki ne politique abi akosala sous politique omoni ekufi on a essayé de faire un peu moto atambolaka malamu te na miso bato nzambe bakofondaka bango Hippolyte Kanambe le problème ne yalaki nini ataki biso Congo na 4 na 5 points moko ya mabe akangaki biso kachi ya liboso Hippolyte Kanambe akangaki biso kota justice omonaka ndenge papa Luamba akima nde balongoli papa Luamba ya mibale aye kotante biso na kosala malonda kachi wana esimbi te ya misato aye kotia biso Janine Mabunda tofungoli yango aye kotia biso Ilu Nkamba tofungoli yango Tambwe Mwamba tofungoli yango yango moni Kanambe eloko akosala lisusu na Congo eza te yango moni abi na commune de sécurité là batu 1800 commando batindi bango kuna abi tikana ki mananga na yoluka place kobombama oyebi ke mokolo ba avion de chasse les kaka na kati ya kati kaka wana le cas ya pambe bangi sera lobi na commune de sécurité ben sasu na lobi na yo Kabila stempere ngana yebiso na fandi na bato bafanda bona Kabila bayebisaka Kabila azalaki pere obile tokosala marche le tokosala marche le 9 septembre marche wana le 2016 Kabila déjà bangaki donc Kabila qui ne pere mais sikoyo biso détermination elaki mate yango moto Kabila aki résistant aki mobala solo mais Kabila ngabisa Richard ngabisa Shadar mais pas d'être ça Shadar asana professeur aïda nini vanda na yo na lobi na yo lelo tokoloba boye Kabila azali pere lela bisa bato ke Kabila za elilingi ya pamba bato bakomona ngolo kola blague mais lelo bato mikina poto bakomona benganga maître félicitations olobaki ya solo donc yango moni Kabila okene akei wana akei Dubai akoloma Dubai akei kofana na Kiba okoma na yebi sur plan ya Kabila za bon mais kokata Kabila ko kala minde bakanga Kabila na siro so bakanga Kabila na yebi sur ke Kabila bakanga d'ailleurs on m'a dit qu'il a Kabila bakanga makambo na biso mama zo na considération Kabila amata kita lelo John Numbi ma ele silieti obi ke Kabila John Numbi pe wakene Kishasa on a procès aussi pe bandia oyebi te ba ba mai aussi ba yebaka ya on a yebi bino tondi mata lelo président Félix Ango babiloko to lingaki to komoni pe komi kokokisama mais to koline pour Félix Okati Makilane okomona ya ngai bakati yo congolais mais lelo faut soutenir ba œuvre na ye ngala soutenir te Rwanda tout fait wana mandoki mutu mabe assassin na lobi boye soki azalaka ndeko na biso mamaka na chance kofana na mashiko mapama na kenda kuna soko tali résidence oyo ya leki ya musée oyo ezaka masho regretter soki maye tata mwasi wana mashe tata mwasi na solo ali kotika fana na position wana te banda komaka ya kala moto somo musée tala ne ba Ibrahim bazali tala ndenge ba Etienne bazalaki yaki ndeko na bango te soki ndeko na bango pe soki yaki ndeko na biso ngako linga biso ba congolais eloko nini na malamu mwase na kati ya mboka o Congo atikeli biso balili eloko nini atikeli biso nzela Kabila atikeli eloko moko te Kabila atikeli biso kaka yokana bisa yo Kanambe nzela na biso mobutu atikaki afungoli nda bebisi yoka afungoli abebisi mai kute komotonda Kanambe eloko atikeli biso kaka biso ati yoka Kanambe atikeli biso kuluna atikeli biso Paris foot atikeli biso basheke yomoni bano ya mike bakotambola na victoire par-ci par-là bali bano bakoki kokangama baki kofunda Kanambe mpo basamba na Kanambe pourquoi biso totangaki te gratuité ya enseignement yaki na 2004 la constitution basali yango mais bana na pendant 16 ans batangi te porte malheur na bango za Kanambe donc aza mutu ya mabe asali eloko te na mboko tala ndenge bato bakobika kobeta Paris foot atikeli bato babar distraction bato bamelaka masanga mpo balandaka te est ce que bakongolais tala bakongolais ne babebi atikeli bongo bakene atikeli bato balotoko mwana mokonzi o mama maître tomoni ete premier ministre Samba azoya ya babongo bayi politique ya ndenge na ndenge mpona kosala gouvernement lelo konayi koloba tokanisa te moto soki aza jeune aza nde na makanisa malamu tomona mpe te nalobi boye tomona mpe papa oyo mwana ya moke oyo komle nani komle Jeme Kambinga omona yebisa biso soni te bato bakanisi elenge tozwi elenge toyo komona Hippolyte Kanambe azwi proposition na 29 ans bachine basepeli tozwi machine okende baye koboma mboka
mpona kobongisa mboka ekosenga nde fozala na volonté tomoni mpe batata mikolo baye mpe bakomi mboka lokolo bayilu nkamba batambwe mwamba donc mpona kolinga mboka ekosenga biso moko bakongole moto alingi kongo alingi soko alingi kongo okozala tante obebisa kongo donc nakopesa na kofélicité ya courage ekozala eloko balobi union sacrée pour la nation c'est pour la première fois gouvernement bongo esalama mais bakendene na kobanga nzambe mpe babanga babien ya mboka mpo soki bobangi nzambe omoni soki obangi nzambe okosenga bino mpe bobanga babien ya mboka mais soki boke na moyibi bokose retrouve kaka na boloko ekozalaka mpasi ya bakongole okomona donc il faut na bolingo nde moto kotonga mboka oyo soki toza na bolingo te tokotonga mboka oyo te maître question mosusu tosalanga mpasi toza awa na victoire oye awa na victoire maître tala nano degré ya santé oza na victoire mpula soki ebeti na victoire awa moya koleka ezala te donc il faut luka place ya konyata surtout na maison de la bible mai bakota konyata so na victoire te victoire kotonga na kotonga koteka na koteka toyebi te soki gouvernement soki bourgmestre ya commune oyo azalaka to azalaka te maître sono lisolo maître lobele sono likambo mama bourgmestre bato aza na problème te otera makambo eza nde Chantini Ngobila yo oza gouverneur de la ville mosala ya Chantini ezali nde koleka baesika nalobi akutaki kobongisa victoire oyo nabongisa yango tala kuna na lekia bakobenga laki Chantini Ngobila kende na Éthiopie bakobenga yango rivière Chantini Ngobila tokende na Wileri rivière Chantini Ngobila nalobi moto aza na projet de société te azalaki na plan d'action ya malamu te yango nalobi un gouverneur de la ville il faut azala na projet peuple afotaka gouverneur de la ville donc naka leki asali débat contradictoire na ye bomoni projet na ye bon Chantini ndenge azala ayekolaki kaka makambo bambwa bagardinage kokengelaka bandako ya bato tozwi moto abongo totie gouverneur de la ville tomibomi nde koboma ti tala ndenge abengisi victoire victoire moya koleka te salité donc na bamituka moya koleka na bato donc na biso na mituka tokomokima place moko donc nzela ekomi salité soki ezalaki kofi kini salité akosaka kimbopeto atiande kini salité Chantini wana nabi ndeko Mike Mukeba ya camarade na ngai ami intime na ngai tutanga école moko Mukeba ape ndeko na ngai ya commune moko Mukeba pétition oyo bana kusala bakosala pona Chantini bako avancer olemi se moko na nini c'est que yo tu kanyaka il faut kolongola moto wana asala makanisa mala mute tela kishasa mokolo ya Noël batu ba fleur batele biso mo ba fula le mo ko ya ba jeu de lumière mike soki sala batu nini mais côté na kati ya ville ya Kishasa kene na sandu na sima sandu côté commerce poubelle ekomi na niveau ya 7 mètres donc omona ke moka na biso po ya offenser ko senga bato basa na bwana pe basa na bolingo ya Congo donc nyonso wana hôtel makambo de sa Chantini ya moto lobaka boy moto le kasala mabe il faut pas interpeller kai ba interpeller pe Chantini batali se ba lui papa il est gouverneur de la ville mais mon solo ko bima mais koto ko mona ndenge ko kendete po totali awa mais ceux qui te disent que les gens côté Bambinza, donc ils chassent comme salité. Tato a mis sur rouge à Kenya qui m'a mbongo kimbuta. Tato a moyibi msusuye wana. Moyibi. Ah, bango nyo les oiseaux de même plumage. Dans lobby na yo les oiseaux de même plumage. Surtout la bosse qui n'a entré à côté de ville wana tangobe. Mai bete lobby na okende kusala kutiko leka. Ezakali. Na lobby chinois produit chinois. Maka goudron pour la recette on sait que bengi bateau ya mayele ko ba japonais akoko senga million $500,000 mais chinois le consommateur encore ça peut pesa $100,000 mais akoko senga million on a ba norme té est-ce que Mario est un moment que tele makana na nini boso ya hôtel de ville wana tete kimbuta tete tata wana ju 60 millions à deux filles à Kimi banda ko za na mona kombe to kanga yango to ebe mona chachi to ko to ba bien na yi atu mwana akomisi lokola fila kisha comme kaka Patrick Kimbuta OK nebo Yvette Kimbuta autorité mobima na bana babwaka mwana babwaka mama babwaka pena ye est-ce que batako bakoko bongisa mboka yango na yebi sur gouvernement ya Canada mais gouvernement ya ba sorcier bali bato bakoteka ba monde métaphysique bazali ba magicien donc on la jeter pour ba tout le monde ba ko vivre ne bon ba vivre katé lelo ya ka fa na Afrique d'ici la fa ni malembo a kolia na ye ale biso to mona ne salitaire yango batu ya Congo il faut qu'on interpeller bango pas que le kanga tina Afrique d'ici bazonga azongisa ba misolo ya ibaki akosi biso bota la transeki wabi transport a tirer biso tatana kimutu ba poubelle atikeli biso par-ci par-là ba tu ba komi ko bela typhoïde ba tu ba komi ko bela malaria pona kimuta yo mona besoin poubelle que teli ko so lo pona mutu
tala nde batiango na wileri na feli songololo entre Kingu et Songololo aki kotiela mutu mpo bango na moto wana baba koyokana te nde bazalaka bachaine kanda wana tu poubele na ye aki kotiela moto wana kimuta na kimuta azwi su poubele na ye aki kotiela moto mona kwa mayengi na wileri liboso ya lopanga mu tala kimuta eloko atikela bato na sosa kote ya sayo kuna tala eloko na soko oleki solo wana ate osala na 1 km solo ekotela bato ebongo siko gentini yo komona yango te mpe kimuta mpe akei yo mpo kozwa relève donc nakoloba na kobongisa mboka ezali nde na bolingo nde tokobongisa mboka oyo soki toza na bolingo mboka ekobonga mais soki toza na bolingo te tobongisa mboka te mais la truc ya Fiston Saïsia ya Twitter lui va journaliste sur avec nous sur le cassis il faut passer les mots maintenant c'est que osenga mbongo te mais eloko ezala bato biso bakongolais avoloba na moto yo momitala nano bakongo balobi ku basadilange ku badilange tozala te bino bokosala volonté le tozala na bamarche bokobima bato ebele bazali kosoutenir Kabila mais lelo yango na biso bapeuple congolais eloko ekobomaka congolais de sentiment lelo ndenge yo oyambi ngabo eza esengo bato mpe bazwi information osengi nga eloko te mais soki na makanisi nanga mongo mosusu abengo napesi yo mbongo eza mabe te mais ye eloko wana alobi il faut aleka na etando abongisa maloba ne peti nanga Fiston bato basala koye bajournaliste nini basala yo moto akosa yo te bato basala bajournaliste soki baolekaka na etv te bange bayeba na bango yo te mpo oyebami mpo na bango eza dignité ominimize bajournaliste congolais bango nde basali yo ebongo ye lere asalaka makambo nde bapesaka mpe mbongo ti lere asalaka mpe bamakambo nde baspectacle na ye bani bafutaka mpe mbongo ebongo so bafuti bino mpe mabe aleki nanga Fiston yo aleki nanga oyebi mokolo mosusu nakolanda Fiston akoloba o vitrier ke bano mpona papa moliere oyebeloko wana osalaka na sepelaka na ngoti na ngai na lukolo ya kotunu yango okompane donc yo monaka vitrier lokola camarade na yo oloba mpa mapamba vitrier ande mutu na ye mpo oyebi nga na alifie na yo donc bolimbisa ye na place na bato nyonso bazali ngani nasengi bolimbisa ye aza ndeko na biso congolais akozala mpe abungaki na biso bambala nsima akozongela yango su te mpo soki mpe abengi bino te soki mpe balobi bakefe balakise te nana koyebe lisusu nana koyeba basene na baosala eza nde bino nde bosali bambote napesi bakongomani nyonso bambote bisika bazali napesi honorable frank ndiongo mbote napesi muyambo mbote napesi président Fayulu mbote napesi Jean-Pierre Bemba mbote napesi Moïse Katumbi mbote napesi tout le monde mbote napesi masa intime na ngai oyo totambolaka na elongo sénateur en vie d'Odé mbote numéro ya téléphone oyo alingi abenga ngai abengi ngai na plus 243 90 266 95 22 so benga tokoso ok bien mon reçu numéro ya maître bobenga ye aboya babino merci na vraiment ce que vous avez branché na bolanda vision presse merci na bato nyonso bazalaki na nsima caméra merci na trésor merci na beladilana merci na bato nyonso oyo baza bipai na bipai oyo balandaka vision plus botikala